Mbote na balandi nyonso ya Sentinelle TV. Vous allez bon, on dirait qu'il y a Breaking News, émission où ils ont animé na Moussa Nanzambe, les messagers de la bonne nouvelle. Mingi ba yebinga na kombo Didier Forme, ba tobele ba benga na kombo il y a Proverbe 30-30, ba msusu ba benga na Amiral Tambuto, Caporal Abura Ngando, wani zali ba kombo na komba. Alors Sentinelle TV to Breaking News ça va se poussé au tour à pour n'amboka na bino pour n'amboka na Congo. Alors Mikolo do benge belé nazali ko lekate parce que na actualité amboka ndenge makambo zo likende to ko sala ba émission ngulu te soki ba émission na ezoko toucher population te so ezo tindika congolais na ko se déterminer te na ko tomboka te ndenge to moni na Algérie na Tunisie na Soudan. Alors, tu as un problème moko oyo, ils ont les Ghana Congo, tu as un président nommé, président wana, azolo ba makamususu, mais na terrain, azolo sa makamususu. Président wana, ou aza président ba congolais, mais un groupe moko ya ba criminel oyo peuple aligné ba moté ba diriger, ba jouer lamentablement 18 ans, peuple a une alternance na place alternance, c'est-à-dire ba toana nyoso to mabe, ba ke na boloko, ba ka na bango. Mais le président wana a ça qui partenariat avec les criminels, c'est-à-dire a insulté plus de 10 millions de Congolais au Rwandais babomi. Tout ça, le président moko oyo a dit bien que mboka na biso est occupé, mais au lieu de la relation na Rwanda, a bengana ba militaire ba généraux nyon surtout oyo occupation tient na Rwanda, il a signé sous accord et Rwanda qui t'a na Kinshasa et pourtant et Rwanda wana ezali mboka oyo agressé biso. Alors tout ça na président moko oyo ayebi bien que Kamere, Kabila, Rouberwa, ce sont des Rwandais, des criminels au fuba kangabango. Na place au FCC azoko nyokola, ko finga, ko humilier au lieu mboka na biso la diriger na constitution au pe futo changer parce que constitution na basala kango na sans citer la constitution ya occupation ba Rwandais. Mais hier bazo diriger mboka na ba accord où ils allaient contre le gouvernement, où ils allaient contre le peuple congolais. Alors, na kati ya masolo où ils n'ont pas avant na kota na vif assigé na biso pour na koyesa bino nini message ni na ngona samedi à lelo na kokende couper ça merci mingi na staff nanga parce que na voyagera trop na zara na poste à support ba o ba supporteranga ba o ba permettre na mataba avion o ba permettre na somba caméra merci na bino surtout na ba o pe na ba rejoindre biso te ba ko rejoindre na ko support na musa na salaka ezo senga ba caméra ezo senga ba billet ezo senga ko foot internet ezo senga nyoso vous allez la bienvenue benganga na 0044 79 400 86 awa na bandi na Manchester na mboka na zaka passer na mongali ma epananga nazali bongo na kopesa merci mingi na Fuji Fulgence nazo pesa bongo Edo Salon Edo Coiffure en tout cas merci mingi na monipe Lopez Sambi oyo aza na Manchester avant de voyager ma aiki na sac bilamba ya sika sapato ya sika ona balata te Lopez ayako tikelanga nazo mona skoyo na niveau à Belgique na Bruxelles Coco Madera ser nanga motema o vraiment bi viens nanga pona billet na vraiment code yango merci mingi. Na niveau à Londres, na moni Mama Aimé na Londres, na moni Odon Bile na Londres, na moni pe frère na Sylvestre na Londres. Alors, na pesi merci na ba onyo surtout ba soutenir nga de près et de loin na ba prière na bino. Merci. Ceux qui vraiment n'attendent comme on hôtel limbisa, ba sima na otanga kombo. Soko lingi ko rejoindre biso o koma pe moko ya bato ba supporter na ministère na nga pe Breaking News oza la bienvenue numéro ngwana. Alors tozo ke ndiko lobela awa diaspora congolaise, diaspora ya Congo, il faut échanger ndenge nango ya kobunda. Total la diaspora ya Libye, ba bengana dictateur, total la diaspora ya Algérie, ba bengana dictateur, Tunisie na Soudan, ba kwesi ba dictateur na mindu kite na kobimisa population libanda. Et là chose grave. Tout le monde a compris que l'IDPS a un nouveau chef moral. Il s'agit de M. Kanambe alias Kabila. Sauf, l'IDPS va comprendre que
Félix Tshisekedi aza sous chef spirituel na bango te bien chef moral na bango te mais chef Félix Tshisekedi azo so ba hors des autres par Kabila alias Kanambe il est criminel Kabila sala ngo na Palu a panza Palu a botola Gizenga ou a kina lifelo bokonzi a dirija mboka a sala ngo na MLC a botola MLC bokonzi a panza MLC et lelo oyo azo détruire IDPS mais mokili mobimbe comprendre même ba français même ba anglais ah na mboka na biso ba journaux comme yango ke Kabila still in power balobi Kabila za toujours président mboka mais abatami na sima Tshisekedi alors ce criminel rwandais de Kabila a dans ses mains le sang de plus de 10 millions de nos frères et sœurs mais Kabila et Tshisekedi a commis ses partenaires naïe et azotika ye na batuna FCC oyo fallait bazala na ba tribunaux na ba cour et tribunaux oyo fallait ba ke na CPI oyo ba nyokoli peuple oyo ba criminel parce que batu tout oyo bozomo na Kabila zo nommé gouverneur net ba gentili wana ce sont des gens qui ont des mains dans leur qui ont les sangs dans leurs mains ça dit Kabila ça ndeni pona apeso bokonzi il faut boma so otali ba boshab otali ba mina bazala ba makila batu babaka mwina samona bazala ba makila batu donc batu wana ya mwazo sala bomo alors mboka na biso soki to